mokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite. Mbote na bino balandi ya Vom Television totondi penza bino botondi mingi na attention o bozali kopesa ba manaka ya etando na bino ya bonsomi ya baindo ndenge biso nyonso toyebi ete émission mokolo mwalelo etalisaka manaka tope bokoko ya baindo kasi esengeli na biso toyeba ete na bokoko ya baindo ba makambo ezali ebele kasi émission mokolo mwalelo etalisaka kaka manaka tope calendrier négro africain. Nambo ya manso to tombeli bino nanu boye ibola muna kati ya émission na bino mokolo mwalelo tenge kaka totaye koloba ete na kati ya émission mokolo mwalelo totangaka bokoko ya baindo oyo ezali calendrier négro africain nde ekosingia na biso toyeba ete omokolo ya lelo na kati ya calendrier négro africain tozali bongo konto mwa mitano na sanza ya minei na bopemi ya mibale na mobu mokama na tuku misato na mibale wana ezali date du jour na kati ya calendrier négro africain oyo tobalisaka na calendrier gréco-romain po ete bososoli ekoka bongo kozala lelo na kati ya calendrier gréco-romain biso nyonso toyebi ete tozali lundi 21 décembre 2020 wana ezalaki ba différentes dates du jour oyo tolengelaki bino na kati ya émission mokolo mwalelo ya lelo ndenge toyebi ete biso nyonso balandi ya Vom Television émission mokolo mwalelo esukaka kaka te na kopesa bino date du jour ememelaka bino mpe bamaya motuya oyo eleka omokolo yango nde mpona mokolo ya lelo le 21 décembre esengeli toyeba ete adoption ya convention internationale moko eyebaki kosalema to mpe mokili mobimba eyebaki koadopte convention internationale pour la bosukisi to pe sur élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Donc mokili mobimba eyebaki koadopte mibeko oyo traité oyo elingaki koloba ete toyeba kopekisa to pe kokata ba discrimination nyonso basoni nyonso oyo ezalaka to pe bokeseni oyo tosalaka na ba race misusu likolo ya race misusu tokozwa ndakisa ya bandeko na biso oyo ba voyageaka penza na nzela ya mai mpona kokende na mikili ya poto traitement oyo bango bazwaka eske ezali traitement moko oyo bapesaka lisusu na ba race mosusu to pe na bango moko mindele différence ya ba traitement wana ezali mingi penza biso misonga nzila mfumukusu kiambu nzala panda na ngola balobaka tango nyonso ete ba traité nyonso oyo bango ba signaka to pe bazwaka eske isukaka kaka te na mikanda ezalaka vraiment totosaka yango to pe exécution nango ezalaka yango wana événement oyo tolengelaki mpona bino mokolo mwalelo esengeli boyeba ete traité wana to pe adoption ya convention wana esalemaki lelo le 21 décembre kasi na 1965 balandi ya Vom Television totondi bino penza botondi mingi wana ezalaki maya motuya oyo tolengelaki mpona bino omokolo ya lelo tika ete totombela penza bambotama elamu na baebanso babotama omokolo ya lelo le 21 décembre tika ete tata ekeli kuona se akoka bongo kobakisela bino ya mingi likolo ya bamikolo na bino awa na mokili balandi ya Vom Television tika tozonga nanu penza kuna na ngambo ya régie totala ilili nini oyo tolengelaki mpona bino omokolo ya lelo nde biso na bino tokokutana na nsima na yango tolanda metango akomi na église wana mama pasteur wana na esika asunga ye anguma ye bamakofi sorcière sors dans ma parcelle okokofanda awa te pou makofi oli asambelela ye parce que ya kokobimisa mbongo te po alesa mwana mwasi wana voilà esprit wana baede yo kaka to nde bato bamonaka soki omonaka na mbongo azwaki yango et puis lisusu likambo ya kopolitize bambongo soki oza kaka na mbongo il faut ekende na penchant politique ale bawana bakomona bongo balobi non omoni il faut kokwesa mutu wana sinon akopesa force na biteni wana ndenge bakwesaki baromanoka ndenge bakwesaki dokolo ndenge baza komenase mbitaki ndwelo donc ndenge moko pe ndenge moko lelo ekomi babelge baye awa na mboka na biso mpona kosatake na investissement nyonso oyo président honoraire asalaki mais ça mpona koappauvrir mboka na biso mais faut mon bolim d'ici sur front non parce que ngai
problème naza nango eloko basala na Kasavubu basali na Mobutu bavoir ya Mobutu ebungi emonani te mindele bakanyango lelo bazo menacer lokola président honoraire azulaki bango mayele siko bazo menacer ndenge moko pe bakolinga kosala ngo na président actuel parce que président Tshilombo pe soka lobi kelelo a investir na kati ya mboka bakosala ye kaka yango nde eloko toboyi mais biso ko tout omoni on dirait église matondo mingi na bino balandi ya vuva mu télévision biso na bino tolandi video nini oyo tolingelaki mpo na bino o mokolo ya lelo ntango nyonso tolobaka ete totangisi azali deja azali kotangisa nde ekosengia na biso baye oyo tozali kotanga toyeba kosimba malamu maye nini oyo bango bazali kolakisa biso mpo ete bango bazali esongi ya nzela instructeur oyo elakaka Fumuki Mbangu na 1921 ya kobakisa ezali te bon ya kolongola ekozala nde biso nyonso tosimba penza malamu oyo nyonso bango bazali koloba totondi bino botondi bino baye oyo bopesaki biso attention na bino mpona kolanda émission mokolo mwa lelo balandi na biso ya bisika nyonso ya Kinshasa mobimba ya Congo Central mpona penza na Kimpese totondi bino botondi bokoba kolanda bamanaka ya Vuvam Télévision mpona kozwa bama ya motuya lokola oyo émission mokolo mwa lelo biso na bino tokutani na mikolo mizali koya konto elamu na mabota mabino banso Ibele ba yebite utamokile kelama esali mami buhebele olelo yebanite